binela mokonzi. Oh, bisengwa lole. Binela mokonzi. Oh, bisengwa lole. Binela mokonzi. Bande konanga libala kane tulobaka. Libala ezalaka facilité. Libala ezalaka facilité. Soki omoni mutu avandi na ndako ya libala, asali ata 2 ans ya pamba, asali 6 mois ka oyo tolobaka 6 mois ya pamba. Aza mutu moko ya kobetelaka maboko. Aza mutu moko ya kotombolaka na niveau moko bandeko nanga pas possible. Aza mutu moko ya kokumisaka. Parce que ebele ya batu bakota na ndako ya libala bakoka na bango te. Ebele ya batu basalaka na libala oyo tolobaka bandeko nanga 3 mois ya pamba. Omoni mutu alobi ngana kokoka lisusu te malamu na kende na ngai, malamu na boma na ngai libala. Mais soki omoni mutu déjà sali 10 ans, asali 15 ans, amona ebele na ndako ya libala. Ezala mwasi, ezala mobali. Yango nalobaka toujours, libala ezalaka pona bana mike te. Libala ezalaka pona mikolo. Soki omoni ke okomi mature, omoni ke na koli, ezana ba makambo susu nga moko na koki ko gérer, oui, bala. Mais soki omoni ke non, yo na motema na yo nano oza na kibomwana, yo na kibomutu na yo ekozalaka makambo nyonso, ifo benga papa, ifo ba benga mama, ifo ba benga noko, kobala na yo te. Yango tomona ebele ya batu bandeko nanga lelo, aovana na akobala, abali na 30, abali na 35 ans, mais komi ka makambo muke azonge pa na bango. Muke kangi ba valise ye wana bamoni epai na bango. Pourquoi? Parce que maturité ezate. Ozalaki prêté te, ozalaki prête te pona libala. Mais libala tango tobala naka, il faut déjà na motema na yo, na makanisi na yo, ozala prêt, ozala prête. Oyeba nini ozo sala, oyeba pe nini ozo luka. Ezalaka bongo. Lelo oto ye na makambo ya mama na biso Lor Mbongo. Ebele ya batu toyebi mama Lor Mbongo na papa Christian Lemba. Toyebi bango, toyebi mwa parcours ya histoire na bango la famille. Eza te keno libala na bango, eza libala moko ebandi lelo te. Libala na bango ebanda kala. Kala penza makasi otolobaka penza kala ya kala. Ti lelo ba okendaka ba otambolaka malembe lelo oyo bakomi ko célébrer 22 ans de mariage. 22 ans, je dis bien 22 ans de mariage la famille. Oyo ebele ya batu bakoka na bango te. Oyo ebele ya batu na 22 ans de mariage wana bandeko nanga ba famille na bango elema na kokataka makambo. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko goût na système moko kitoko Gavker ayeli biso ba solution ya kitoko Gavker ayeli biso ba solution moko ya bien balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi na Gavker baneko nanga place ba solution ya kafu pe ya kitoko ezalaka na système moko bien nini ezotungisaka yo hémorroïde, o libumu, o kolemba, o sukali, bandeko nanga benga Gavker. Kuna ba solution ya kitoko, ba solution ya kafu, ba solution penza ya otolobaka, ba solution ya kilikili, eza nango na Gavker na système moko ya bien. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na couple na biso Lemba wana tomoni mama na biso Laure Mbongo Lemba et accompagné de notre cher papa Christian Lemba. Ebele ya batu bakoya kotuna mama Étoiline nini ezoleka makambo nini lelo memeli biso lisusu nini yozalaka mutu wa makambo. Avant na kota na mamo zindo, ekozala bwa bien na ya kosensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu sika pe bakotaka yango na kosensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda bukulu ya balinda. Bambote nanga na yemoko Madame Gracia Mpoi. Bambote na mama Lisi mpitu ya balisi. Bambote nanga na yemoko mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Madame Pacifique Kiyong. Bambote nanga na Madame Judith Diampovisa. Et pourquoi pas Madame Basila Mboyo depuis quelque part na pesi bambote kanenge zalaka na système moko ya bien. Voilà la famille tokoti lelo na makambo ya mama na biso Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tout. Moi sensibilisation lisusu kandenge zalaka na système moko bien, na système moko kitoko, na système moko bio la famille. Ba mapango akoteka yango yo sombelaka bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Ba mapango eza nango na $350 ya pamba osombeli bana na yo lupangu. $750 ya pamba bandeko nanga lupango na yo eza wana na mikanda bapesi yo mpiau na système moko ya bien. Na boy lelo to lobby ezala ke non oh mama Étoiline abanda ko salela biso ba analyse abando te ya biso me
atikala koyebisa biso te to koencourage biso te ke no tosomba bamapangu. Yango na yenga moko bandeko nanga pona kosensibilize bino bosombaka bamapangu ekozala malamu mingi. Sombaka lupangu pona bana, sombaka lupangu pona yo moko. Tango kosomba obandi na yo kotongisaka malembe na système moko ya bien penza mingi makasi. Voilà. La famille lelo toye na célébration surtout ya mama na biso Lor Mbongo kande to beta masolo lelo oyo ndenge to loba bongo mama na biso na papa Christian Lemba bauti ko totaliser 22 ans de mariage, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Kande na lobaki na ibandeli, je m'excuse, ebele abatu bavanda na libala ta inanete tomona ba mabala ebele ekufa na écart kaka ya 6 mois bato ba divorça. Eza na ba mabala mosusu bakokisa ta 5 ans ya pamba te. Eza na bato mosusu bakenda ta na 10 ans te. Na mariage ba réalité ezalaka ebele. Kande na lobaka nga moko pona koyeba ba réalité mosusu ya mariage zala na ndako libala nde koyeba. Solola na ba marié bazala polele na yo nde koyeba keno mariage ezalaka facile te. Batu mosusu tokanisa aka keno ka ndenge toza na mwa chéri na nga moko boye mwa makangu na nga moko boye mosusu naza na posa komona yo kimi nano epa na bino oke komona mwa chéri na yo na mwa kunzu batu baomona yo te mosusu bolingi bokabwana ekomi ozonga mosusu olingi ozonga te. Batu mosusu bakanisaka bolingo wana nde bolingo oyo ezalaka na ndako libala ezalaka bongo te. Na ndako libala ezalaka ba rose te na ba épine ya makasi ezalaka penza ya makasi. Mosusu komi tu na nzambe mobali yango nde mobali o nakutana na ye to ba changele nga mobali. Biloko wana esalemaka. Pourquoi? Parce que tant to balanaka oke ko bala na famille mosusu mobali ozo bala akola na famille mosusu azana éducation mosusu azana ndenge na ya kokanisa. Yo pe okola na famille mosusu ozana ndenge na yo pe ya kokanisa. Siko tombo obala na wana ekozala moto na ndako. Surtout na ebandeli ya mariage ezalaka facile te. Soki to banda de 0 à 10 ans pona ko se comprendre pona ko miyeba na lisusu makasi ezalaka facile te. Yango bomona kana ba mabala mosusu ko swana ezalaka mwa ebele. Mosusu bo mituna mais papa ona mama ba swana ka mingi me ba obotaka. Ezala bongo. Donc mabala eza na ba réalité ya makasi. Yango nga na pesaka toujours conseil na batu o ba uti ko balana. Peut-être ba uti ko balana ça fait 2 mois 3 mois et lokoka mama étoile na koya ko pesa bino conseil eza que bozalaka na motema ya koyeba ko se pardonner premièrement. Bozala na motema ya kozala passion envers l'autre. Bozala na motema wana ya koyebaka kosolola. Et surtout kondimaka. Soki oza na erreur, soki osali faute, ezalaka malamu mingi, oyebi erreur na yo okorige yango. Batu mosusu ebele ya mabala lelo ezokufa. Pourquoi? Parce que mwasi ayebi nyonso, mobala ayebi nyonso. Ye ata soki yende asali mabe. Akoki jamais kondima te keno nga mutu na sala mabe. Batu mosusu bazalaka bongo. Yango omona na ba mabala mosusu moto na moto ezopelaka kaka. Et puis autre chose, soki makambo ndako na bino ekomi kobima libanda, nde place mabe ekotaka. Nde place mabe ekotaka parce que soki kaka ya bino ekomi kaka mobali nanga salaki mwasi nanga salaki, ba camarade bakoya na ba conseil na bango. Tango ba oya lelo koki koboya mais lobi kuno koloba na tala nanu option oyo koki kozala ya solo ezalaka bongo. Yango ezalaka toujours ya motuya ezalaka toujours bien soki bobala ni mwasi na mobali. Boye baba limite na bino yebi ke makambo nanga ya ndako nanga ekoki kobima libanda te. Ekoki kobima epa ya ba parents na biso te. Place na koki kofunda mobali nanga, place na koki kofunda mwasi nanga eza epa ya Nzambe. Ezalaka bongo.
soki lelo toye komona mama na biso Laure Mbongo na mobali na ye papa Christian bao célébrer 22 ans de mariage. Na bandi batu o balandaka Étoile Nines TV bayautaki komona ya de cela 5 jours na publiaki émission moko mama Laure Mbongo azo parler sur les divorces, combien balingaki ba divorcer na mobali na ye. Juste pour vous dire que na mariage eza na mariage na mokili oyo ezalaka parfait te, eza na mariage moko te o keno mwasi na mobali bavanda penza swani balobi kaka keno to continuer zela, ezalaka toujours na mwa matata moko ekotaka omona swati mobali alobi na lembi na yo, soki mwasi alobi na lembi na ngai yo, mutu na mutu akende nzela na ye bamoma wana ekomaka ezalaka normal, ezala teke moma moko boye elelisa yo o mwasi nanga alingi nga lisusu te, eza mosusu tobimisaka bamakambo moko na se ya kanda. Mais soki oyebi ke obimisaki bamakambo wana na se ya kanda ezalaka toujours malamu, sengaka mobali na yo bolimbisi yebaka ndenge nini akorepare ekozala surtout et encore malamu mingi, ezalaka bongo. Yango toye ko souhaiter heureux mariage, heureux ménage, surtout na couple na biso lemba. Mama Laure Mbongo na papa Christian. En tout cas, eza couple moko exemplaire. On koki koloba. To mona ba makambo ebele ya ba couple ya ba sala nzambe o ba osala sur les réseaux sociaux, mais couple ya mama na biso Laure Mbongo na mobali na ye, en tout cas eza couple moko ezalaka toujours et encore exemplaire. Raison pour laquelle ata makambo o mama Laure Mbongo abimisaki ke ekomela bango na ndako ya libala divorce wana balingaki ba divorcer, bato ebele na émission on a sala bakamwa balobi to ndima te, mais eza maloba ya ye moko mama na biso Laure Mbongo. Tout ça justement pour dire que ba réalité eza ebele na ndako ya libala, mais toyebaka kaka koyeba balimiti na biso, toyebaka kobomba pe makambo ya libala na biso. Prière na ngai eza kaka non Nzambe alola azala toujours elongo na bino, Nzambe alola asunga bino, Nzambe alola a continuer toujours kozala na bino. Toyebi ke 22 ans, oui, c'est bien, c'est vrai, mais bitumba diable atikaka te. Atelema kaka. Diable ayaka toujours. Bokoki koloba toza na 22 ans de mariage ensemble, o toyebani, na yebi mobali na nga bien, yepa yebi nga bien. Mais diable ayaka toujours na ba stratégie. Alors en tant que bana nzambe eloko na oloba na bino ezaka ke non nzambe alola azala toujours na bino, abomba mariage na bino, surtout compréhension na vie de prière ezala toujours et encore nanda kwa libala na bino na ndenge moko ya bien. Yango mwa toli kande mama Étoile Nines TV ayaka na matoli toli na ngai ya lelo ezaka kapona ba jeune fille ebele ya basi to mitalaka to totalaka beauté na biso. Nga na beauté na nga o ifo na sala nanu vie wana kosala kotikala kosomba ta lupango te, mais soki obali oza encore trop jeune okozala na temps ya kobongisa futur na yo pe na ya bana na yo, okobando vivre kate na ndako ya libala oza neti mutu moko aza pressé te, makambo nyonso obando sala okozalaka facile na okende ka maleme na système moko bien ezalaka bongo. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu.
boka ya mwa partage na biso yango wana la famille kande na lubaka biloko ya kitoko e umbelaka nango te. Voilà, tokomi na biso na suka na système moko bien, na système moko goût, na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà, bandeko na nga bobosana pete kotiela biso ba j'aime, kosalela biso ba commentaire, kosalela biso pe ba partage na niveau moko pas possible. Biso telela biso ba partage na bino, to linga kape ba partage na bino bandeko na nga botiela biso ba j'aime, ba commentaire bandeko na nga e kosala biso kitoko mingi makasi na système moko bien. Nga ya bino mama etali Nines TV kane boyebi soki ya oloba pe ezali toko ya lisusu bomona nga lisusu na koya kobeta masolo na système moko ya bien penza mingi makasi. Nga na lobaka bosolo ba o nyonso ba oya kofinga, ba o nyonso ba oya na ba grimace tozata kuna te, tosala musala.